liboso ya kosambela Je voudrais lire nga nalingi kotanga d'Éphésiens au chapitre na 6, mukanda Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 14. kobandelaka na verset 14. Éphésiens Efezo chapitre 6, chapitre à ya partir du motoba verset 14. na verset 14. Puis-je vous demander Nazali kosenga bino boko ya kotelema na tina na yango. verset 14. Wana kobanda na verset ya Tenez-vous 14. donc ferme, Botelema vraiment alima pe bolata na loketo na bino oyo ezali solo lokola mokaba. revêtez la cuirasse de la justice. Bolata bundeli oyo ya Mettez vos lesembo. chaussures à vos pieds, Bolata le zèle masapatu pour proclamer oyo ezali kopesa bino l'évangile. makasi mpona koteya Verset sango 16. na malamu na kimia. Par-dessus Na tout verset cela, 16 na nyonso wana prenez le bouclier de la bozwa foi nguba ya avec lequel vous pourrez ondimi éteindre tous mpo les nete traits bino enflammés botelemela du oyo malin. nyonso ezali bibundeli ya moyini. Verset 17. Na verset 17 Prenez aussi le casque du salut bolata pe oyo ezali et ekoti ya l'épée lobiko de l'esprit, pe mopanga na molimo qui est la parole de oyo yango nde Dieu. ezali liloba na Nzambe. Priez en tout temps dans l'esprit, Bobondelaka ntango nyonso na nzela na molimo avec toutes sortes de wana bozali kolombaka mabondeli ya ndenge na ndenge wana bozali kobondela kolela et veillez à cela avec une entière bokengela na persévérance makambo oyo nyonso en tu intercédant na pour kozalaka na tous les makasi nyonso mpe Verset bobondelaka 19. mpo na basantu Pour moi nyonso aussi, mpe mpo na ngai mpe lisusu afin qu'il me soit donné bobondela na lorsque ntina na j'aurai ngai mpo nete ntango na kofungola monoko parler avec nakoka assurance kosolola vraiment na elikya nyonso mpe nalakisa bato oyo ezali mabombani ya sango malamu. jusqu'ici la parole de Dieu. Kiawa yango ezali liloba na Nzambe tobondela. Père céleste, Tata na biso ozali likolo dans une profonde crainte wana biso ozali na bobangi mingi liboso na yo devant ta sainteté, kotalelaka bonzambe na devant yo ta majesté, kotalelaka bokonzi no monene crainte pour ta parole, tozali komikitisa na kobanga liloba na yo mpe dans biso la poussière. tozali komikitisa vraiment na Nous levons les yeux vers putulu toi, le Dieu mpe vivant, tozali kotombola miso na biso epai na yo Nzambe qui na nous a bomoi appelés, oyo qui abengi nous a biso achetés, yo nde osombi biso qui nous a fait grâce yo nde osali biso ngolu et qui a fait de nous son peuple qui mpe lui yo osalaki appartient. mpo na bosali biso toza libota oyo bazali ya yo mobateli Nous te malamu remercions tozali de ce kozongisela yo que tu as donné matondi ta vie na ntina ete pour yo les opesi brebis. bomoi na yo na ntina ya mampate na yo. Aujourd'hui, nous sommes ici Lelo oyo biso tozali awa pour que tu nous conduises mpo nete yo moko okoka kokamba dans les biso verts pâturages na matiti oyo malamu et vers les eaux mpe fraîches. mai oyo Dieu ya Tout-Puissant, piyo oyo nourris-nous Nzambe de ta na parole. nguya tika tolesa biso na nzela liloba na yo Abreuve-nous tika de ton ete nkolo esprit. otondisa biso omelisa biso na Donne-nous le molimo na yo rafraîchissement, kitisa donne-nous biso un mongongo nouveau nkolo souffle. opepesa biso Souviens-toi pema ya de nous. sika mpe kanisa biso. Seigneur bien-aimé, Nzambe molingami nous voulons nous souvenir de toi biso tolingi kokanisa dans yo l'amour et lisusu dans la foi, na kati na bolingo mpe na kondima na biso à l'alliance na boyokani que tu as conclue avec oyo nous à okokisamaki na Golgotha. biso kuna na Golgota. Souviens-toi que nous ne sommes pas n'importe qui, Kanisa ete biso tozali bato bapambapamba te kasi libota oyo toyokani na yo na koyokana na sika le peuple qui t'appartient, libota oyo ezali ya yo na nzela na yango yo oyaki mpe opesaki bomoi na yo yo sopi makilano na ntina na biso racheté. mpo na kosomba biso. Seigneur bien-aimé, Nzambe molingami nous te rappelons biso tozali kozongisa so makanisi na yo okanisa bilaka nyonso oyo osala kati na biso et pour ces jours. mpo na biso nyonso mpe na ntango na biso oyo. Grand Dieu, Nzambe monene kuna na lola tika ete mosala na yo ekoka kowumela na mitema na biso élève-toi sur ton trône tika ete sacré, otombola otelema na kiti na yo oyo na ta main ngwende droite, mpe tombola loboko no na mobali conserve mpe éternellement la oyo ezali victoire. kosimba libela na libela elonga Élève-nous. tombola biso Sauve ceux qui sont perdus.
bikisa ba oyo babungi, Libère ceux qui sont liés. kangola ba oyo nyonso bakangami, Bénis-nous pe pambola biso, de la richesse de ta grâce. kotalelaka ngolu na yo monene, bozwa ngolu no Nous te monene. prions Tozali kobondela yo mpona mapamboli na pour la yo, conduite de ton esprit. mpona ndenge yo oza komema biso na nzela ya molimo na yo. Et comme ton serviteur Paul a Lokola demandé, ndeko na mosali no Paul qu'il lui soit asengaki, donné la tika ete parole qu'il doit apporter. lilobo ye akoteya epesamela ye. Ngai mpe nazali kobondela yo kouta na motema na ngai mobimba. Donne-nous Pesa biso sasa yipi la parole, liloba les passages bibliques oyo makomi oyo que tu tokoki veux kotanga, nous donner. oyo euti na bosenga na yo, yo ndoni kopesa biso yango. Qu'il y en ait quelque chose pour Toyebi chacun, ete yo ozali na motuya mpona pour moko tous les moko na nouveaux biso, venus mpe mpona ba oyo nyonso bayesika, qui vont venir, to ba oyo bakoya, et pour tout le monde. mpe mpona biso Bien-aimé nyonso. Seigneur, tu es un Nzambe grand Dieu, molingami, yo ozali nzambe monene, et nous avons le privilège mpe d'être biso ton peuple. tozali na lukumu koyebi ete tozali ba oyo yo. Limbisa biso masumu na biso nyonso, tika ete makila na yo ekoka koloba na ntina na biso. O Nzambe, Accorde-nous aujourd'hui pesa biso lelo oyo une réunion avec toi. bosangani moko mala biso na yo. Accorde-nous la connexion avec toi. Pesa biso tozwa tozalama na boyokani na yo na nzela ya liloba na yo mpe na molimo na yo. Fidèle Seigneur, Nzambe moyenge nous te beni, confions tout. biso tozongisi nyonso na maboko na yo, mpe tozali kobondela Sois yo. miséricordieux envers Tika ete nous. mawa na yo etonda katikati na Et sois biso, avec nous. mpe yo moko Dans le ozala saint kati nom na de biso Jésus. na kombo Amen. na Yesu ya bule. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Tokoki kovanda. Nous pourrions certainement chanter encore quelques chœurs. Tokoki koyemba Ils lisusu sont mwa toujours édifiants. banzembo moke mpona yango ezali mpe kolendisa Une biso, bénédiction mpe yango pour nous ezali tous. lipamboli mpona biso nyonso. Le temps dont nous disposons Kasi ntango oyo biso tozali na yango, yango ezali vraiment nous mokuse, voulons l'utiliser yango biso pour tolingi laisser tosalela yango la parole mpona de ete Christ liloba na habiter Kristo abondamment. ekoka kovanda kati na biso na munene na yango nyonso. C'est ainsi que cela est écrit. Yango nde lolenge wana Que la parole ekomami, de Christ tika ete liloba na Kristo evanda abondamment na kotonda kati na bino. Colossiens 3:16. Kotalelaka mokanda na Colossiens Par grâce, nous 3:16. pouvons témoigner Mpe na ngolu que tokoki la kotatola parole de ete Dieu n'est pas liloba na pour nous Nzambe ezali une mpona biso lettre te morte et mokanda inconnue, moko ekufi to mais toyebi une te, révélation kasi mpe na biso ezali emoniseli par oyo le ezali na Saint-Esprit. bomoi kouta Amen. epai na Nzambe na nzela ya Molimo Santu. Amen. Remarque toujours Tokoki kotala davantage yango lisusu lorsqu'on rencontre des ntango tozali personnes komukutana na qui ne bato l'ont oyo nanu jamais bayoka liloba oyo te, ni vu. to meme mpe bamoni yango te. Nous avons compris, Biso tososoli ete toutes choses auront une fin. eloko Mais nyonso la ekozala na parole suka na de Dieu yango, demeure kasi éternelle. liloba na Nzambe yango ekobika seko na Et seko. tous ceux qui ont reçu la Mpe parole baye de Dieu nyonso bayambi en eux, liloba na Nzambe kati na bango, avec la bango parole de bazali Dieu éternellement. kovanda libela na Ils liloba sont na devenus Nzambe, une partie de la parole. mpona bango bakomi kiteni ya liloba na ye. J'ai revu le frère de Syrie Ngai nakutanaki na bandeko ya qui a Siri, traduit la première brochure. nakutani na ndeko moko ya Siri oyo asalaki Les choses sont alimbolaki également imprimées en arabe mateya oyo ou dans la na langue monoko na arabe. Siri, mpe Il m'a donné ayepesaki ngai lisusu des adresses en Jordanie et en baadrese Égypte. mosusu na J'ai Jordanie déjà na pressé dans ces Egypte. pays, Nga mais deja nasi na j'ai toujours sisali mosala Nzambe na bamboka wana, kasi ngai nakutanaki na bato oyo bazalaki na koyina makasi na bana na Israele. Ngai nakoki kosangana te na bato oyo bango balingi libota na Nzambe te. Mpona ngai ebongi na biso totosa o mwango na Nzambe, yango nde ezali na motuya. Nzambe nde aponaki Abraham, Isaac na Jacob. Nzambe ande aponaki libota oyo na Israele.
Ainsi, nous sommes très reconnaissants na ntina yango biso de ne tozali kozongisele faire matondi aucun compromis à ce eke ete sujet. biso tokoka kotelemela Tout na makambo simplement wana pas te faire de compromis. tokoki Je peux kotelemela yango rester ata moke te tactique, je peux faire preuve d'un peu nakoki de kosala diplomatie ntango mosusu lorsque ndenge cela akobikwa s'impose, na kimia mais ntango je ne mosusu peux pas faire de compromis me ngai au nakoki détriment koyokana te mpo na au prix de la vérité. kotelema na kotelemela oyo ezali Impossible, solo car wana si nous ezali qui avons malamu te reconnu la vérité, mpo nous na ete la soki biso proclamons pas, toyebi solo qui la tokoki proclamera? kotatola yango te nani yango kasi Frère akotatola yango Branham ndeko branam a un jour prêché un mokolo sermon mosusu intitulé azalaki koteya liteya moko l'Éden de Satan. oyo abengaki nkombo eden de Et satan Satan a réussi à égarer balobi ete satana ye l'humanité asalaki akotaki mpe de la azimbisaki manière la plus mokili pieuse mobimba qui soit. wana ayaki na Au point que cela soit vraiment kokosa bato lokola ezali nzambe alingi nzambe mpe yango Ce ekomi que l'on a vraimen pu lire na il y a quelques jours makambo matata dans les journaux, dans yango la nde presse, bazali au koloba sujet mikolo de oyo ce qui s'est na passé baoyo nyonso tu à makambo Vienne, elekaki kuna na mboka na a Vienne renversé kuna na Rome ou a bouleversé plus d'un. makambo wana ebulisi bato Ce qui n'a pas mutu été rendu public, c'est qu'un grand nombre kasi de oyo personnes ont makambo mosusu participé balobaki te babombaki à ezalaki telle ete réunion bato ebele et bazalaki ont na trouvé katikati na leur liyanga na wana inspiration mpe moko na et moko ensuite agi azwaki en conséquence. asepelaki na oyo ndenge Il se bango passe bazali tellement de kokanisa choses, ezali na tellement de makambo choses, ebele ezali koleka na mokili que, comme je viens de le dire, lokola ngai naye koyebisa bino on peut vraiment plus se sentir tout à fait à l'aise. tokoki kozala lisusu te bato bazali na kimia na se oyo Qu'à la fin kasi des toyebi ete na suka ya ntango les choses na suka na ntango empirer, makambo ekoya que lisusu les gens makasi seront mis ete dans bato une bakotia situation bango où ils ne pourront na plus croire. basituation moko bakoki kondima Et te celui qui ne confesse pas la foi oyo azali kotatola kondima te devra professer l'incrédulité. yebaki ye akotatola Il kozanga victime kondima de l'incrédulité. ye akokoma oyo oyo Je ne veux pas akozangi m'attarder kondima davantage sur ces choses. nakoumela te na makambo Elles me oyo touchent beaucoup, yango eza kosimba car nga mingi nous savons mpo nete biso que le toyebi temps ete touche à sa fin ntango ekomi na suka et que le Seigneur ete nkolo na biso mettra tous ses ennemis akoniata bainemine nyonso tu na matambe na ye et que tous ceux ete bato nyonso ou tous ceux qui s'opposent à ete lui bato nyonso bazali sera kotelama humilié, na ye bango bakoyokisama rabaissé soni devant lui, bakomikitisa que tout liboso na genou yo fléchira, liboso na ye et que mpe toute langue libolongo nyonso confessera ekokita na que se liboso na ye Jésus-Christ mpe lulemu nyonso ekotatola ete yesu kristu nde azali nkolo nous. Et j'ai lu le passage ngai d'Éphésiens natangaki chapitre 6 à mokanda ya Ephésiens chapitre 6 Nous n'avons pas été placés dans un combat bible elobi ete batie contre biso la chair et le na sang. etumba moko te oyo ezali ya mosuni mpe makela te Nous avons été placés biso batie biso na dans un etumba combat moko spirituel. oyo ya Nous molimo devons tenir bon. ebongi na biso totelema ngwi Et je vous dis encore pour développer brièvement cette mpe nalobi na bino mpo na kokɔta na mozindo na likanisi oyo wana vendredi oyo eleki ekomaki mokolo mwambe to 8 jours to mokolo oyo ya synagogue ya juif ye ayaki. Qu'est-ce que cela aurait signifié? Aucun d'entre nous ne saurait ce qui s'est passé. eloko moko te kati na biso motu moko takoki koyeba likambo nini likambo oyo elekaki kasi mokolo misato ya misato ntango nkolo na biso asekwaki ye azalaki oyo ezalaki preuve oyo ezalaki ya bato bakoki komona ete elongo ezalaki na kufa na kunda ye azalaki epreuve oyo elakisi ete ye alongolaki bokonzi oyo nyonso ya kufa mpe abimi molongi mpo nete oyo ekomelaki ye yango ekomaki na ntina na biso mpo na biso ebongi na biso sasa yepi tokoka kondima yango na ndenge kotala yango na ndenge ya bonzambe na ndenge etali nzambe biso tozalaki kati na kristo lokola meme na ndenge oyo ya mosuni mokili mwembe ezalaki na Adam wana ntango awutaki kobima
qu'à se reproduire. Pe tikala ikaka ete ye ako akobota bongo nde biso tomonisama mpe na molimo ezalaki mpe ndenge wana biso nyonso tozalaki kati na Kristo. Na ntina yango ekomami na mokanda Efeso chapitre 1 maloba oyo ya bule ye nde aponi biso kati na Kristo liboso te mokili esalama. Efesiens chapitre 1 Efesiens yambo na verse ya mine mpe ya mitano mpo ete kati na ye Nzambe ye apona biso deja liboso ete mokili esalama na ntina ete tozala baoyo bazali bule mpe bazangi ata lisumu liboso na ye. Mpe ye abongisaki banda kala na bolingo na ye biso tokoka kozala bana na ye kati na Yesu Kristo okokanaka na ndenge moko asepelaki na mokano na ye. Aleluya. Lokumu na Nzambe oyo na bomoi lisiko ekozala lobi te to lelo te. Lisiko yango esalamaki kuna na Golgota. Amen. Kolo na biso ye nde agangaki nyonso ekokisami. Soki biso tozali kotala makambo na ndenge moko ya sembo biso koki koloba ete biso mpe na ye tobakamaki na ye na ekulusu, biso mpe tokufaki na ye elongo, bakitisaki biso kuna na kunda mpe tosekwaki na ye mpona ete tozala na bomoi moko ya sika. Ete na ngolu na Nzambe biso tomemamaki na bisika oyo ya molai na kuna na lola lokola likomi elobi pepe Toma Paul akomi lisusu ete tozali komona nano teke makambo nyonso ete eza na matambe na ye enyatami na matambo na ye, kasi biso toyebi te na ntango na ye nyonso to ekokitisama liboso na ye. Ebongi na biso tosi koka koisala bokebi ete Nzambe akokisa mwangu ya lobiko na ye na ntango ya mikolo ezali koya, me ezala malembe malembe na eloko nyonso na bokonzi na Nzambe. Ebongi ete ntango ezala ekomi pembeni. Soki tango ekomi wana tango ngonga na Nzambe kobeta wana Nzambe mena bandi kosala ekozala lolenge moko na tango na biso. Verset 21 na Luc 10 ekomami ete na tango oyo meme na tango wana Yesu asepelaki na nzela ya molimo alobi ete ngai na netoli yo Tata Nkolo na lola mpe na se na ntina ete yo bombaki biloko oyo na bato na mayele na bato oyo batangi mingi, kasi yo ofungoli yango na bana na yo ya mike. Oh Tata, nazongiseli yo matondi mpo ete yo sepelaki yango ezala ndenge wana. Makambo emonisami te na mokili mobimba, kaka na baoyo bakondima yango. Emoniseli euti epai na Nzambe, ezali eloko moko oyo ezali euti na bunzambe. Yango epesameli biso te mpona lobi topasola yango te, na kosalaka koswanaka koniataka yango na se te. Emoniseli euti epai na Nzambe, yango epesamelaki kaka na baoyo bakoki koyeba yango mpe bakoki kotombola yango, basepela na yango, bango bamoni ete na nzela na yango bango bazwi ngolu liboso na Nzambe mpona ete Nzambe amemonisi kati na bango. Oyo ezali vraiment point oyo ya liboso. Na tango wana badisiple basengaki Nkolo na so balobi na ye ete mpona nini yo olingi omimonisa kaka na biso kasi na mokili te? Mpe azongisaki yano alobi ete mokili ezali komona ngai lisusu te, kasi bino bokomona ngai, mpe ngai nakozala elongo na bino ti na ntango ya suka na mokili oyo. Amen. Oyo tokoki kondima te na oyo efulukutu ya bato. Nzambe abongisi bango
qui sont autorisés à entrer Daba dans oyo le yo Saint des Saints, c'est-à-dire basengami bakwa kokota na esika oyo na bule ya bule, c'est-à-dire ti esika ye azali bamona ye nalobi te bakoka kozala vraiment liboso ya Nzambe. Amen. Amen. Je voudrais lire à ce sujet Nalingi kotangela bino na tina likambo wana na chapitre ya yambo ya car Apocalypse, nous vivons dans une époque pone biso tozali kobika na ntango où moko ete spirituellement parlant soki na nzela molimo n'est pas aussi important qu'à l'époque de la Pentecôte, wana où tout le monde molimo parlait en langue, chantait en koleka te na ndokola na ntango na Pentecôte epai nyonso bato nyonso bazalaki kosola monoko na sika. Yango nde ezalaki eloko oyo ezalaki ya yambo, yango nde yamemamaki wuta mikolo ya eleki. Nandiki koloba boye ete mpe ekoka kososolama malamu. Nandimi ete oyo ezali sango malamu mobimba nga na ndimi yango. Nga na ndimi konetolema na kobulisama na libatisi ya molimo mpe ya moto. Kasi mutu oyo azali kokota na mozindo ya makomi ayebi mozo komona ete libatisi ya molimo ye epesamaki na lingomba lokola oyo ezali ebundeli ya mpona mosala. Ezali kaka eloko moko te oyo ezali kosala ete bato bakoka koswana-swana te, kasi wana ezali nde kosopana ya makabo nyonso tu ya molimo oyo ezalaki na ebandeli ntango efusion molimo esopanaki na ebandeli. Na ntina yango badon nyonso tu le 9 don ya molimo yango elakisami mpe na 1 Corinthiens 14 ezolakisa biso ndenge nini yango ezali kosala. Mpe ndeko Branham alobi ndenge nini nzoto na kolo ezali kokola. Yazwaki liloba ya nkolo na biso azali kosolola na ntina oyoyo ya mbuma oyoyo ya lisango. Albete liboso ezali mwa okomona mwa nzete moke ebimi, nsima mwa bamikasa ebimi, mpe nsima eza na mwa nzete moke ebimi, nsima na yango wana nde basango ya solosolo to babengi ble ebimi. Kasi oyo azali kokona ntango azali kotalelanga na ye amoni yango ezali monene mpe akoki koloba alobi na nyonso wana ete ngai nazali na nzete oyo ya ble to ya masango ya mike ezali kitoko mingi. Me wana nanu ye azwi nanu ble te, wana ye azali kaka na mwa nzete moke. Pe kasi na ntango na suka ntango nde ya kobuka, ntango ya kobuka mbuma wana bambuma nyonso ekoli ke nzoka wana nde bomoi nyonso tu oyo ezalaki kosala nzela na yango wuta ebandeli mpe yango emati tina kokoma na likolo. Mpe wana nde bomoi wana nyonso tu esangani esika moko, yango nde babengi bambuma wana lokola ble, c'est-à-dire masango ya mike. Yango bango nyonso tu bazali na ndenge moko lolenge moko na mbuma oyo yango ekonamaki. Mpona koyeba yango esengami te ke yo ozala kaka moto ya kokona ya bilanga. Nga na 13 ans deja nazalaki kosala bilanga, nayebi makambo mingi. Boyeba te na suka ntango tokomi kuna na suka vraiment ya nzete okomona ete maintenant oyo masango ya mikiano babengi ble yango ezali lolenge moko ndenge ezalaki na se, me yango ebimi ebele. Yango Yesu alobaki ete soki bambuma oyo ya ble ya moko kaka ekwei na se oyo ekotikala yango moko. Soki oyo mbuma oyo ekiti na se bakoni yango ekufi, yango ebimi sikoyo ekobimisa bambuma ebele. Kotelaka Jean 12:24. Yesu akufaki, ye azalaki momboto mpe ntango abimisi bamomboto ebele kokokana ya lolenge ya azali. Tokoki kososola yango lelo to lelo te,
kasi mokolo oyo nzambe abongisi biso tokozala na biso vraiment lolenge Yesu Kristo azalaki ye mwana na nzambe. Amen. Tokozala na lolenge moko na ye akobika bomoi moko kati na ye nyonso lolenge moko ye azali. Amen. Tel il en sera. Ndenge ye azali ndenge pe biso tokozala. Dans la restauration, wala toyebi ete ntango nzambe akozongisa nyonso toyebi ete makabu nyonso tu ya molimo yango ekozala katikati na lingomba. la seule différence, Kaka bokesani ekozala moko yango ekosala na moto akosala yango kokoka na mokano na ye moko te to volonté na ye te, kasi molimo nde maintenant ekokamba yango. Amen. Ye molimo nde akopesa nzela na makabo na ye. Soki tolozongi na yo ndeko Branham alobaki alobi ete na ntango oyo bato ya Pentecotis babikaki bazwa koloba oyoyo mingi monoko na sika mpe kotalaka ndenge lingomba ebandaki kokola alobi ete lingomba etondi mpe bomoi ekomi deja ti na monoko koloba na monoko mosusu yo ozali koningisa monoko na yo. Yebe ete bwana banda kala oyo ezali nzela na Nzambe eleki koleka sikoyo monoko ti tokomi na ntango na miso mpe sikoyo tokomi na ntango ya komona mpe ya koyoka. Lelo oyo ezali kaka te kotalelaka ete yo ozwi inspiration to Nzambe afungoli yo to koza komona ete yo ozali na makambo na molimo kolobaka na monoko na sika. Nga na pokwa leo nalobaki na monoko na sika mpona mbala na susa ya suka ntango ngai nangumbaki mabolongo na ngai mpe nazalaki kozongisa lisanga oyo na maboko na nkolo mpe ntango ngai nazali koya mpona kosambela na kosepela ete ntango ngai nazali na lisanga nakoka koloba maloba mingi na bareunion moko na kosepela naloba vraiment reunion moko ata 5 fois na makana moloba nanga kenda koka koloba malobelobe ebelebele na monoko moko bato bazali kososola te. Kotalelaka 1 Corinthiens 14:19 na Apocalypse chapitre 1 na verset 11 à 12 ekomami boye. Apocalypse 1:11 la voix qui disait mongongo ezali koloba oyo ezali komona écris-le dans un livre koma yango na buku moko mpe tinda yango na mangomba oyo sambo. Awa ezali ete mutuna ezali ete yo bongo ete omona oyebi te na ntango na kala basakoli bazala kobenga bango basakoli bavoyance bato bamonaka bazalaki komona oyo nini Nzambe azalaki kolakisa bango oyo bango bazalaki komona bango ebongaki ete bakoma yango na ntina ete biso oyo lelo etokoka koyoka yango na ntina ete yango mpe kokoma na matoi na biso kaka na matoi na biso te mpe nde vanda na mitema na biso na ntina ete yango ekoka kokoma emoniseli na ntina na biso. Na verset 11 Apocalypse 1 verset 11 oyo ozali komona koma yango na buku moko mpe tinda yango na mangomba sambo. Quelle gratitude nous pouvons avoir envers Dieu. Oyo kozongisa matondi nini tokopesa epai na Nzambe mpona ete ye akengeli makambo oyo mpe ye abakisi buku na emonisi ya lisakoli na oyo malakisi nyonso tozali komona na makomo oyo mokanda oyo Martin Luther alingaki kokotisa yango kutu te na kati na Bible alobi ete nani yango akososola makambo oyo, kasi wana ntango nano ezalaki te, kasi lelo oyo tozali kobika na kati na liloba oyo ya emoniseli mpe emoniseli oyo
vivante yango ezali na devant nous. bomoi liboso na biso. Nous ne l'avons pas seulement vu, Biso tomoni yango kaka te to toyoki yango te. devenu Yango une ekomi révélation dans notre emoniseli cœur. kati na mitema na Il biso. est dit ici au Yango verset elobami 12, awa na verset 12 ete. Apocalypse 1, verset 12. Apocalypse 12 na verset Je 1. me suis retourné pour voir la Ngai voix qui me nabalukaki mpo na parlait. koyoka mongongo ezalaki koloba na Quand je ngai. me suis retourné, Mpe wana ntango ngai je nabalukaki, vis ngai namonaki 7 chandeliers d'or. namonaki baminda oyo sambo esalami na Au wolo. milieu des Mpe na chandeliers, kati ya baminda oyo sambo, qui mutu moko ressemblait oyo azalaki à un lolenge fils d'homme, ya mwana na vêtu moto. d'une robe Ye alataki sainte, une robe moko ceinture d'or mpe akangi autour de la sentire poitrine. ya wolo na Comme place ya je mokaba na viens ye. d'essayer de le dire, Lokwa nalobaki nous sommes yango, reconnaissants à Dieu biso tozali kozongisa matondi epai na Nzambe le commencement mpo na oyo ezalaki ya lorsque la ebandeli. réformation a pris Ntango son wana essor ebongiseli ebandaki komata ici en Europe centrale. awa kuna na mboka oyo ya bamindele, biso tozali kozongisa matondi na Nzambe mpo na ekolamuka nyonso tu kotalelaka dabord kolamuka oyo ya bapentekotiste. Bango nde babongisaki nzela na ntina ete sango oyo ya suka ekoka koteyama. En 1937, Omoni ete na 1937 soki nakoki kokanisa so na ntango na mbula wana ntango ndeko mwasi ya ndeko ya Frère Branham akufaki kuna mai etondaki. Wana ntango mai eyaki ebele, mai oyo babengi oyo, lorsque le fleuve Oyo a wana débordé, ntango mai des personnes ont perdu la ebimaki mpe vie. bato ebele babungisaki bomoi na bango. Mwasi ya ndeko na biso Branham mpe mwana ne Sharon, bango mpe bakufaki na mai Les wana. dernières paroles Kasi loba ya que suka sa femme a o mwasi prononcées na ye alobaki étaient ezalaki ete o Bili, promets-moi, yo tu laka ngai iras vers ces gens. yo kokende na epai ya bandeko wana. Alobi ete yo teya Ce que j'ai qualifié de trèche, c'est-à-dire déchets. teya bato biso tozalaki komona bato bazali ntina te, yo kende epai ya bato wana. Comme elle-même, elle venait Lokola au milieu ndeko mwasi des wana autres. Elle azalaki ne voulait pas que son mari soit na associé au mouvement autaki pentecôtiste na bato qui baya était en ce bazwana temps baza na mbongo, utilisé, raillé, alingaki te te moqué, qualifié mobali na ye akende na epai ya de bato oyo toutes bazanga sortes de mbongo bapentekotiste. Elle ne voulait Bango pas baza komona bango lokola bato ya maboma, ye azalaki kolinga te ki mobali nakende kuna asangana na bato wana. et ce fut alors le dernier témoignage. Kasi wana alaki litatoli na ya suka alobi kende epai ya bato wana, yo laka ngai, yo kende epai ya bato ngai nazalaki koboya wana, bato na omona bato ya sali te, oyo yozomona bazali na ntina te liboso na mokili. Nzambe nde aponi bango. Kokanisa te bato ya mayele oyo ya mokili oyo, bango bakotika bolokumu na bango na bakombo na bango oyo esi basalami. Tika ete Nzambe akoka kozwa lokumu mpo na biso tokoki koperdre eloko moko monene te. Kasi biso tozali na oyo mingi tokoganye. Mpe Polo aye sosolaki yango malamu na ntango na ye. Alobaki ete oyo ngai nazalaki komona lokola ezali eloko monene bozwi, ngai nazomona yango mena biloko pamba mpe ake kutu na mosika. Alobi ete nazomona yango lokola potopoto na ntina ete ngai naganye Kristo. Finite 3 na verset 8. Ebongi na biso tokoka komona ete biso mpe tozwi ngolu liboso na Nzambe. Kasi soki moto asuki kaka na oyo mwa ekomoniseli moko boye, ya suki wana bato ebele basuki kaka na oyo ezali moza boyenge beni, bazali kaka kobalolaka na ntina ya oyo eloko nini elakisi justification to moyenge beni. Kasi bango babiki yango kutu te, bango bateyi yango kutu te, mpo nete bango bakoki bazali na eloko ya koloba te soki yo obiki likambo wana te. Misusu bazali kote ya sanctification to bonzambe na nzela molimo santo. Ebongi na biso tozala bato oyo babiki bya etape wana nyonso tu. Yo kokolongwa te obandi na etape moko sote mosusu, no, me ebongi ete yo bika experience na Nzambe kobanda na etape moko na moko lokola bandeko na biso basalaki yango na ebandeli. Mpo nete wana elakisi ete wana nde ezali kozongisa nyonso tu oyo Nzambe alakaki.
Amen. Oui, c'est Solo. ça qui signifie Yango nde elakisi la ete pleine restauration. kozongisa Bien sûr, ya biloko nous nyonso sommes Nzambe vraiment alakaki. conscients que Biso mpe cela tozali ne na s'arrête kondima pas ete yango au niveau ezali de la kaka bouche, kosuka kaka te na au niveau de ce qu'on monoko dit, au niveau na du parler baoyo en bato langue, bazali koloba au niveau na de la baparle en prophétie, langue na baprofesi à toutes ces te choses. na makambo wana Dieu nyonso te pourquoi mpe ngai nakoki koloba na bino mpo na nini. en tant qu'un homme béni de Dieu, Paulo atanke moto apambolami na Nzambe akoki koloba na 1 Corinthiens 13 tout cessera. nyonso tu ekosuka Que ce soit les langues, ezala koloba que ce soit monoko la na connaissance, sika ata boyebi tout prendra fin nyonso tu ekosuka quand ce qui est parfait ntango sera oyo ya bonzambe ekozala wana yeba ete oyo makambo oyo ya kimia ya mike mike ekoleka. Bien-aimé, Corinthiens j'ose 3:10. dire, Bien-aimé bandeko na ngai nazali koyebisa bino makambo nalobi na ntango oyo de révélation partielle. biso tozwi baimoniseli oyo ya mike te, Connaissance partielle. toyebizwi boyebi oyo ya mike te, totali na katikati te ya talatala na esika moko ya molili te. Kanga nazali koloba boye na ntango oyo Par grâce, oyo ezali ngolu nous avons pu voir le plan divin. na nzela na ngolu Nzambe alakisi biso mwange na ye mobimba ya lobiko wana ezali so na kobombama eloko moko te ebombameli biso, Par nous-mêmes, ezali na makasi na biso moko te, kasi ezali nde likabo Nzambe apesi biso mpo nete ntango na yango nde ekomi. Amen. Si nous avions vécu dans une autre époque, soki biso tobikaki na ntango moko mosusu biso olingaki kozala na shwa mosusu te, ke tobika kaka oyo yango oyo Nzambe alobaki na ntango wana. Amen. Amen. Nous vivons biso ozali dans une kobika époque na ntango moko prophétique. oyo ezali ya lisakoli. Nous ne nous interrogeons plus, Biso tozali komituna nous lisusu ne te, devinons plus, biso ozali kokanisa nous lisusu te, regardons avec des yeux kasi ouverts, biso ozali kotala na avec des yeux misu spirituels. efungwami, Point. na misu oyo na molimo biso ozali komona ndenge nini Nzambe azali kokokisa makomi na ye liboso na biso. Sango oyo na suka yango eboki omema biso ntina kokola ebongi na biso, emema biso tokoka kokoma lokola bato bakembi kati na Kristo, bakoli kati na Kristo. Ebongi ete ekoka kobota kati na biso nguya moko, lolenge moko, bomoi moko ezalaki na Kristo. Yango ebongi ete ekoka kokola mpe koma na kati na lingombo ya Nzambe na bomoi. Mpe ngai na ndimi yango ya solo nazali kokwa nakoki kondima yango ekokokisama. Nakopesa bino mwa ndimbola moko. Ntango Nkolo azalaki kotambola na se oyo, ye mpe lisusu ye mpe amiketisaki na oyo mokili ezalaki komema ye, ye mpe azalaki kokola, azalaki kokoma mpe mpaka. Balakisi na mbutu wana azalaki na mbula 8 bamemaki ye na temple mpe nini bapambolaki mpe bapesi ye kombo na ye mpe bakati ye ngenge. Na age ya 12 tomoni azalaki na temple, na age ya 30 ans tomoni ete ye abandi mosala na ye mpe bato bazalaki koloba ete baoba ete yo okomi nano na 50 te, kasi yo ozali komona ete yo si okoli koleka oyo yo ozali koloba. Ye azalaki moto oyo ya pasi, ye azalaki komema nyonso tu, azalaki konyokoma moko na moko, azalaki komema bakilo ya moto na moto. Kasi yoka oyo ezali ya motuya, nsima ya lisekwa na ye baoyo ya ye basosolaki ye kutu te. Amen. Azalaki na lolenge moko ekeseni, ye azalaki moto oyo azalaki susu te akoka kokoma mpaka, ye azali lokola biso tokomona ye mpe lolenge wana mpe biso tokozala ntango biso tokobongwana. Amen. Bandeko balingami, Nzambe azali na mwango moko kitoko na biso mpe ntango tokokola tokokoma na bakolo na suka yango ekowuta kati na biso te,
Amen. Parce que Dieu l'a voulu Lokola ainsi. ya Nzambe alingaki yango Une boye. église Ekozala na telle lingomba qu'elle moko. était au Lokola commencement, ezalaki na avec la ebandeli. vie Na bomoi. et la nature de Jésus, Na lolenge ya avec la kobika ya Yesu puissance de Kristo. Dieu, Na nguya à na laquelle Nzambe. le ministère de Na wana pe Jésus-Christ se musala ya poursuivra, se Yesu Kristo yango poursuivra. ekomonisama. Amen. La même question revient sans cesse. Comment Kutuna tout moko cela se ezali koyoka. passera-t-il? Babi yango ekoleka ndenge nini? Laissons-nous Totika yango surprendre. nkolo Nzambe ye moko asi Personne ne abongiseli sait biso. exactement Ekozalaka comment surprise. cela se Moto fera. ayebi te ndenge nini ekozala. Mais nous savons Kasi une chose. toyebi eloko Dieu moko. est fidèle. Amen. Nzambe azali oyo azali Il tient sembo. ce qu'il promet. Ye oyo ye alaki ye akokisaka yango. Pe soki lelo oyo na kati na mayanga na biso On awa ne fait pas d'applaudissements. tozali kobeta maboko te, tozali koganga te, koganga kana ba maganga ya esengo, to tozali kolobaka na monoko na sika te, kozwaka yango lokola eloko oyo ya yambo po toyebi te lelo oyo ba oyo nyonso binzambe oyo nyonso babengi ba charismatique bango bazali kosala biloko wana. Ce n'est plus le sujet aujourd'hui. Yango ezali lisusu oyo mutu ya likambo te lelo. À me défaire ou me détacher de cette pensée. Ngai nazalaka toujours na pasi kokabwana na makambo wana. Kasi tangu nakutani na moto monene oyo ngai nakuyebanaki. Tangu nakutanaki na ndeko moko ayebani baza kobenga ye Monsieur Pentecôte. Yakendaki komona pape lokola mokonzi ya lingomba ya ba pentecôtiste. Yakomaki na lettre circulaire na ye alobi ete pape abotama aza moto abotamasi. Oyo nakokaki koloba na bino bato bandimi yango babombani bayebi te ke molimo mabomi moko ezali na nsima oyo ezali kokanga bato miso mpe ngai nazali koyebisa bino oyo ndeko na biso frère Branham azalaki koloba mingi mpe oyo nkolo na biso alobaki na Matthieu 24 na verset 24 soki yango ekokaki kozala ete ekokisama wana ata baponami balingaki kozala bazembisami oyo na ntina na yango ba oyo nyonso ya mabe baibonge te bakoka kokokana na oyo ya malamu kasi yoka oyo ezali ya motuya bango bazongiseli biso ntango nyonso makambo babi te botala nyonso na pole ya liloba abe te makambo nyonso ozongisa yango katikati na liloba mpe wana bino bokomona yo ozali kolanda nini à tous ces mouvements charismatiques avec la parole. Boya na ba mouvement charismatique o nyonso tu oyo ba bokotisa yango na liloba bokomona ete eloko ezali te nga na biki yango nga namonaki ndenge ni makambo ezali koleka yo zwa nyonso tu talela yango na nzela ya liloba. Biso tomoni ndenge nini tokoli na nzela ya molimo na nzela na ngolu dans notre génération. Wana na bokoli na biso na tango na biso tomoni ndenge ni liloba ekei liboso mpe kobandaka komona ndenge bato bazali koningisaka minoko na bango na makambo nyonso ya mike olobaka na minoko na suka ya sika wana eza makambo ya mike kasi Nzambe akomema biso na oyo ezali bonzambe liloba na Nzambe yango ezali koleka te ezali moke te moyiwana ezali liloba oyo ezali na bonzambe etokomi na suka kwa nalobaki yango na ntango na suka ezali makambo ya baverite ya mike te oyo biso toyoko tomoni tozwi kasi Nzambe asepelaki ete na emoniseli moko ya pwasa kotia libota na ye azala vraiment kati na alima na tango Nzambe asepelaki ete akoka komimonisa makati na biso na ntina ete tokoka koyeba nani yango azali koloba na biso oyo Yohane amonaki ntango ayokaki mongongo elobelaki ye na Apocalypse chapitre 1 ezali kaka ye moko bato nyonso tu bazali koyamba na mitema na bizongo na kondima liloba oyo ya lisakoli
révélé. oyo emoniselema biso. Amen. Bazali komona kaka moko oyo azali koloba, Un seul kaka moko dont la bouche prononce oyo monoko ezali des kotatola paroles qui sont comme maloba une épée à oyo double ezali tranchant. lokola Il n'écoute mopanga pas à gauche et à ya droite. oyo mopanga oyo Il ne ezali faut kokata plus de nyonso détours. mibale. Bazali su na koningana-ningana te, bayebi eloko mosusu te bato wana. Bango bakutani oyo eloko elimo na bango ezalaki koluka. Amen. Bango bazwi mena posa na bango oyo ezali kokisa posa na bango. Pe bayoki mongongo elobi ete boluka oyo azali koloba. Amen. Lokola Yohane biso pe tozali komona oyo ezali baminda sambo ya wolo oyo bamwango oyo sambo ya lingomba oyo lingomba ya kosangana konyoka na singa ya sika ezali koleka tina age oyo ya Laodise. Kasi biso tozali koyoka nani, tozali komona nani oyo azali kotambola na katikati ya baminda sambo oyo ya wolo. Amen. Yalobaki na nzela ya nani? Yazalaki ba etoile sambo na maloboko na ye, pe ba minzoto sambo wana ezalaki ba mwange sambo ya lingomba. Apocalypse 1 verset 20. Nzambe apesi message na mwange na lingomba, pe oyo akoki komema ngo lisusu na lingomba. Loba lelo oyo na bato oyo bazali kolobaka mineko na sika, bango bazokanisa ete bango basi bakomi na lola, pe bango bazali kotambolaka koninganaka misumbi azali kokweya. Bango bazokanisa yango nde ezali nguya na Nzambe. Nga na kosepela ete bakoka kokweya kutu te, kasi bazala nde bo batelemi. Ebele bazali oyo bakweyi pe basukami wana. Ebongi ete oyo molulu epesama mpona ete bato bakoka kolamuka. Kelelo eyula lokola bandeko na biso bayambi awa balobi ete Nzambe azali kokontrole makambo nyonso, pe nyonso tu ezali na se ya matambe na ye, pe nyonso ezali kokende kopusana lokola ye moko abongisaki yango. O lingomba ya solo na Yesu Kristo ye azali koloba kaka te na tino ezali koloba minoko na sika te, kasi soki yango ezali kati na molimo, nyonso ezali kaka ba oyo ya mike. Boyebi na biso ekoleka, baprofesi na biso nyonso ekoleka, me ntango oyo ya bonzambe ekoya, ba oyo nyonso to ya mike wana yango ekolimwa. Amen. Bandeko balingami, nandi kokota na ndenge moko te ya likonzi ya lingomba, me nalobi boye sango Nzambe apesi biso na nzela liloba na ye ezali te ya kosangisaka makambo oyo nyonso ya mike osangisi yango te, kasi ya biso tovandi likolo ya imoniseli oyo ewuti na bonzambe ya koyebaka Yesu Kristo, ya koyeba emoniseli ezali posa ya liloba na Nzambe, emoniseli ya makambo nyonso ebombamaki wuta ibandeli. Amen. Epe nyonso basalaki balukaki bokoki kotanga yango kuna na bakoma ya makomi ya bangomba, histoire de l'église. Bazalaki na boyebi moko ya mukuse mpona ete ntango nano ekokaki te, lokola bango bazalaki koluka bamona oyo biso tozali komona, bayoka oyo biso tozali koyoka lelo, kasi ezalaki nano ntango te mpona bango wana, ntango ezalaki nano te lelo yo. Ebongi na biso tosangana liboso na Nzambe na makambo boyebi na biso mpe toloba na sembo nyonso oyo etatolamaki te, kotalelaka ba 2000 ans oyo ntango eleki na bambu na Nouveau Testament, kasi sasa ipi yango emonisami na bantoma na ye mpe basakoli na ye na bule oyo bato ebele bayebaki te, kasi biso lelo Nzambe afungoleli biso yango oyo bato bayokaki te na ntango wana
te nanu wana bayokaki te kasi lelo oyo biso tozali koyoka yango mpe tozali kososola yango na malamu mpe wana kokola ya molimo ezali te mpona ete biso toleki bamisusu yango ezali lolenge wana te kaka ete wana ete ntango yango ekomi kokisami oyo ezali mokolo amen oyo ezali ntango oyo bantoma mpe basakoli bango nyonso balingaki ete bakoka komona mpe babika ntango oyo amen bango bakei liboso na biso daniel akoka kosala ni ntango ayebisaki ye bomba makambo oyo bomba yango tina ntango ya suka tina ntango na suka Daniel kota Daniel aka 12 Daniel 12 na verset 4 wana ebele bakotanga yango mpe boyebi ekofulukama ekomata lisusu koleka lelo bato mpe ebele bazali kotanga na ntango na biso boni soki tokoloba boni bato ebele baza kotanga buku oyo ya suka ya biblia kasi botika ngai naloba na bino lelo eye bino mpe bandeko na ngai oyo ezali sikawa nazali koloba yango na motema ebukani ya kimia eza te mpo wana koka kozokisa bino bato nyonso bakoki kotanga bato ya mayele nyonso bakoki kotanga baenseignant nyonso bamissionnaire nyonso bakoki kotanga na ndenge na bango kasi nani akoki kososola yango kaka baoyo oyo bazali kososola ete bazali mpe kotosa mosala na nzambe bazali kotala eloko nini nzambe akani bazali mokumba oyo nzambe apesi mpo na ntango na biso ye azali kotia yango azali kotia yango kokoka na ndenge biblia esengi o mosala nini nzambe abikisi biso mpe koyeba ete nzambe abongaki atindela biso mosakoli mpona ete akoka kozongisa biso na ndenge moko ya bonzambe na oyo etali makomi ya lisakoli misusu bakoki kotanga yango me bakososola yango nano te bakososola yango ata moke te ebongi na biso dabord tokoka komemia oyo ezali mwango ordre oyo nzambe atiaki koyeba ete nkolo azalaki na minzoto sambo na maboko na ye mpe minzoto sambo ezali bapalanganisi sambo oyo nzambe asalelaki mpona ete akoka kolobela biso na nzela oyo lingomba etamboli na age sambo ezali kaka bato oyo bazali koloba liloba na nzambe te kasi ezali bato oyo na nzela nini nzambe akokaki kosolola yango nde bokeseni monene ezali na yango na katikati ya ekeke oyo ezali na bato mingi bazali kotatola likolo na nzambe babengi ba evangeliste kasi biso tokoki koloba mpe awa na komikitisa nyonso ete nzambe asololaki na biso na nzela ya ndeko Branham wana na nzela ya ndeko Branham ye akoki koloba na biso na pete nyonso mpe na pole nyonso wana asengaki biso ata condition moko te sa complication moko te to alukaki asalela loba biso na masese te oyo nyonso oyo makambo nyonso ezali ya motuya mpona biso mpona toya na posa ya emoniseli iyo na nzela na yango ezali libaku mpona bamisusu bakobeta libaku mpe bazali kokweya ngai nazali kokanisa oyo ndeko moko medecin moko ya monene azalaki na mboka na biso ntango ayoki na oyo ndeko Branham azali koloba na ntina oyo elekaki na jardin d'Eden abiyei mpa na ngai bindeko Frank alobi ete nazali koyebisa yo keba na nkombo na Yesu ndeko Branham oyo ye azali molakisi moko ya lokuta nga alobi lokola yo ozali monganga oyo yebami ngabi etali na ndenge na yo kasi soki ngai nazalaki na esika na yo ngai na kosambisa ye te ngai na kovanda kimia ngai na kotika likambo eleka ndenge wana mpe ye alobi na yo mpe keba na yo soki yo ozali kotika te kolanda moto wana biso yeba ete yo nzambe akobeta yo na pwasa yo
Nkolo akobeta yo pe et okokufa. tu seras rappelé à la maison. Pe yo okokufa soki otiki moto wana te. Il a spécialement décrit Ye. ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden Abandaki avec des koloba. mots méchants. Na makambo nini oyo elekai na jardin d'Eden mpe azalaki na kotomboka. Balobi te wana ezali makambo ya Satan. Peu de temps après, Mpe na mwa ntango ce même moke médecin qui avait kaka opéré sango de nombreuses personnes, kaka qui était monganga croyant et wana qui baptisait oyo même au nom azalaki de mpe Jésus-Christ, croyant mpe azalaki kobakisaka na kombo na Yesu. Akotaki na klinike ya université na Düsseldorf mpe wana bazali koopere ye akufaki. On n'a pas le droit de se moquer de Dieu. Yo okoki kosakana na Nzambe te. De toucher au prophète Yo de Dieu. kosimba Il est écrit, ne touchez baprofeti na pas à Nzambe mes te. oins et ne Biblia faites elobi ete aucun mal kosimba à bapakolami na mes ngai te prophètes. mpe kosala mabe te na basakolami na ngai te. C'est ce Psaume qui est écrit. 105 verset 15. Bien-aimé, Yango nde Biblia ekomami na Bible. loin de Biso nous. zali kokumisa moto moko te, kasi biso zali kososola ete Que Dieu na a nzela moko ya envoyé ngolu un homme comme Nzambe moko atindaki Nzambe ye moko atindaki moto moko lokola Eliya oyo akendaki te amokutana na papa donner un baiser sur mpo sa nakende barbe kopesa ye et beze na s'agenouiller bage na ye devant lui. mpe afukamela ye. C'est lorsque l'interview Kasi devait wana avoir lieu cet ntango après-midi-là, balingaki kosolola na ndeko na biso Branham mpe ndeko Branham alobaki ce qu'il devait faire. eloko nini ye Il devait alingaki kosenga absolument aller voir le pape. ye balobaki na ye kende komona pape wana bato ya mbongo basepelaki abi te ngai na kosala nini On dit, mpe bango bayebisaki ye suffit de donner yo un ebongi baiser kaka sur yo sa bague, okoka kopesa bible oambrase bage na ye puis en mpe partant, olobele mo par le makambo dos, malamu mais comme tu es mpe venu, ntango yo tu dois baluki aussi repartir à soki reculons, okei car otala personne kozongtisela ne doit mokongo te tourner le dos mpo na ete motu moko au te pape. akoki kopesa mokongo nde na pape. Et comme je l'ai dit, frère Branham, Yo zonga kaka koza écoutez kotala yo ndeko Branham azali koyoka na kimia nyonso alobi ke à monsieur Blomberg qui alobaki na monsieur Lombert oyo azalaki oyo batindaki faites savoir que je ne viendrai pas. alobi yebisa ye bango okenge na kokende te À cette invitation. wana invitation wana ngai na boyi ngai naki kopesa mutu na mokili oyo lokumu te ngai napesaka lokumu na nkolo na ngai oyo asombi ngai ngai nakoki komikitisa te liboso ya mutu. Nzambe azalaki solo na mutu oyo akwaki komene vi moko munene na don oyo Nzambe apesaki. Nzambe apesaki ye mokili mobimba oyo ekwaki kozala na makolo na ye kasi ye azalaki na butina na yango te. Ye asaleli oyo makabo oyo mpo na biso mpo na oyo na ntango na suka yango nde ezali. Ngai nazali kobomba te, biso azali kozonga na Roma te, biso azali koloba na bato nyonso bobima na Babilone, bobima na Babilone, bokamwana, bosimba oyo ya mabe te, bobima na oyo nyonso ezali bibongiseli, malakisi nyonso ya mabe, bobima katikati na bango. Botalela bokende mosika na papa bozonga epai ya Yesu Kristo pa likolo mpo mibikisi na bino mpe bokozwa kimia mpo na elimo na bino. Soki Kristo azali mokonzi mpe moto aza koluka koma mokonzi koleka, yebe ete wana ezali koluka ete mokonzi mosusu azala likolo ya mokonzi, wana ezali na biso te. Biso azali kokondimaka lokola likomi elobi otika ngai nakomi na suka. Nzambe asali biso libota moko ya bakonzi mpe banganga Nzambe mpo neti ya na posa ete biso amema biso tokoma na lolenge ya Yesu Kristo mwana na Nzambe. Ye azalaki oyo abotamaki ya buyambo kati na bana bandeko ne ebele mpe ntango ye akomonisama mpe biso ntango tokozala biso mpe ntango tokomona ye biso tokozala lokola ye azali. Amen. Mpona ete tozali kobika na ntango na suka, Nzambe azali likolo na baoyo nyonso bato bakokaki koluka bapamboli ya mokili
komona ete nyonso ezali malamu nga moko nabikaki yango ti na butu moko songolo ezalaki matango oyo bango ya bapamboli meka kokutana na nzambe ezali eloko moko ya motuya wana ntango ekomi nzambe afungoli nga miso mpona ete nakoka kososola yango ezali kaka maloba te mpo nga nazali koloba sans koyeba ete yango elakisi nini na solo. Nzambe afungoli nga miso mpona ete nga namona ete biso topusani na oyo ezali ya molimo oyo tozali komona lelo oyo tozali koyoka lelo ezali nde nkolo ye moko katikati na mindane ya sambo makambo oyo nzambe abongisaki na ntango na biso yango elakisaki ete biso tozali na kote na nzambe topesi nzambe raison mpe tokomi pre mpona tokomi tina ete nzambe ye moko abongisa biso azongisa biso na nzela na ye atina ete tokoka kozala na bomoko na liloba na ye biloko mosusu bamisusu oyo bakozala bato batomboki bango bakoloba ete ezali malamu yango nde esalamaka kaka boye te sasa yebi kasi na mpo asali kozala lisusu ndenge wana te boyebi ezali sembo oyo esalamaki katikati na biblia yango kaka nde ezali solo mpe oyo nyonso basali ekokani na biblia te yango ezali sembo te biso tozali kobika te na ntango moko oyo bato bazali koloba bazali vraimen na katikati ya confusion moko totale kasi toyani na ntango nzambe azali kosangisa libota na ye mpo nete akoka kosolola asolola na bango vraimen na pole nyonso asolola na biso na pole nyonso abombi ate eloko moko te afungoleli biso nyonso oyo etali liloba na ye liloba oyo ya bonzambe ya komonisama oyo ezali komema biso na kondima moko ya bonzambe tina ntango ete na kondima wana oyo nzambe apesi biso ya bonzambe ekopona ete tokoka komona oyo ezali bonzambe oyo nzambe aye moko alaki biso yango ekozala emoniseli ya bonzambe mpe tokomona nguya oyo ya nzambe nasi nalobaki yango awa nani kaka kobika te kasi nga lingi te namona bato bazali kobika to bato mamaladi ya baestoa to barein kasi nga nalingi namona bato ndenge bazali koya miso ekufa bamonaka te ndenge ni bazangi bazali kuyokaka te bayoki nalingi komona makambo oyo bandimi ntango ekosalama moto to andima nalingi ete nkolo amimonisama na suka ndenge ezalaki na ebandeli Yesu Kristo ali olenge moko lobi lelo mpe libela na libela. Amen. Mutuna moko mpona kosukisa bino bokozali bokoki kozongisa matondi na Nzambe bososoli ete Nzambe atamboli na lingoma na ye alongoli biso na oyo ezalaki mpe bato bakwei afungoleli biso liloba na ye ya emoniseli. Amen. Afungoleli biso volonté na ye yango nde ezali bongo ezali lofundu te kasi ezali mwango ya lobiko na Nzambe lokola oyo ble mpe yango ezali kokola eleki na baitapi ya ndenge na ndenge kasi toyebi ete ntango ya kobuka oyo ezali epi yango esalaka nini ekomaka makasi mpe ble ekomaka jaune toyebi ete ntango oyo bato nyonso babengami bana na Nzambe bazali komema matiba koma na bunzambe lolenge na Yesu Kristo na nzela ya nguya ya lisiko na nguya ya liloba oyo emonisami na nguya ya Molimo Santo oyo nyonso to Nzambe asombi bango bakokoma na suka na nguya makasi mpe na lokumu monene tika ete kombo na Nkolo ekumisama. Amen. Amen.